c'est quoi que vous allez belé, vous aurez biso au parleur, ce soit les lits, les tellement makasi. Et à la rawana chaque jour pour nous bête de la bino masolo, pour nous repérer bino ba actualité, boy ba information n'est ni qui les allez un peu au tambola. Les lots, vous allez compter ba jour depuis disparition, il y a né mon enseigne na Mosuni. Na au parleur, vous allez qu'on a un peu ba intégralité nyonso. Les lots, tu rattaques un peu réunion. Parce que bande rebelle bazali un peu ko c'est un peu ba suite ba bango ezali ndenge nini mais ezali libota ya bangunza o ezali touché libota ya biso nyonso ba kongomani ezali touché parce que moko na marambo ya bokoko moko na marambo ya veille moko na marambo oyo ya spiritualité Congo aza soutenu na Mosuni mais na molimo aza na biso makasi lelo pour la première fois tozwa o ezali ba maman na biso tozwa ba maman na biso lelo awa sur ce plateau représenté par ya maman Kitambala. Depuis un long moment, tous qui sous na été, mais les logos un peu par il y a maman ngunza bazali ko banza ndenge nini maramuna ki ngunze de kanara ndenge nini et maman Kitambala remet un peu ko répondre à la question na biso et matanga par rapport à nyoso de kosel mana beaucoup kopé za la ndenge de kanara et vous permettre que bandeko nyoso ba perdre ba papa na bango ba maman bandeko topé na période moro ya passe bazala rango ba ko rappeler ko apprendre un peu na ndenge bokoko marambolé kana ndenge nini tu apprendre un peu est-ce que mutaboko kopé il faut kaka ba meme na morgue té il faut bachaye mungwa il faut bachaye malemba to ndenge nini par rapport au monde actuel tu allez ko vivre et puis ba grand ebélé o ba promettra que ba tika bango après 3 jours est-ce que peni mon ancien fallait to ba lexé na test wana ya royo ba soro au côté et ça dit ba grande question o bozo biano émission oyo. Maman Kitambala mbote na yo. Ngeta matondo mbuta. Boni. Bien angola tata. Bandeko za esengo komona yo après ba ko le belé. Ba misoso ba kanisa ko to ba bi maman Kitambala na mukendi ba swana tellement ba na habité même na ngambo na yo ba to mingi bazaka pe ko tuna tuna ngai pona nini maman Kitambala za komona na te yo moko o yebisa bango. Ko voyage ki o kende ko boka ngunda to ndenge nini po ba comprendre. Matondo tango soto total sabana nzambe na ko ba ki mama Kitambala a tamboli pena mingi te na ba pays étranger mais moi muki tamboli na parce que na molimo ndi na tambola chaque jour na molimo na tambola mokili mobimba nga pena na leka na be mission pour mpomba te pour na lukato base mais na leka na be mission pour na opesa message o batata ba pongotolendo ba pesi matondo ngeta o lobilo moko que o tambola chaque jour. Ah, ingeta na molimo na voyagera partout pour te molimo na nzambe passo la kamutunzela pe créer la kabutelo que c'est ko komate matondo. Merci. Alors lycée mon colonien se passe que bon ngaroyeba le autre lobani mais tout ça toujours kaka na eloro na so bisabino que moto na diarrhée à tes yeux na 3 heures ata ba yebise que muyombe gauche za libanda a occupé terre robima. C'est-à-dire que moto za na diarrhée abanga ramolilité. Si na nini bolanda rabiso pote bozwa biano na mambo belé grand merci na bande kwazo landa biso depuis la Belgique to pesi capitaine ya basi kitoko ya bana bakoko nyonso MC Ntsongo ya yo yango wana bazo komona mama mezo sala kitoko mingi pourquoi pas maman na nusoki mama za kolanda biso mama Bibiane Limba ya bisiko zo mi bambote ebelé mama Bibi Cheunu to pesi bambote belé ba mama nyonso bozo mi na Londres ba mama na ngai ya koloba mingi ezate ba papa pe to pesi bino bambote belé kokoko bazo landa makamuna zongi pe pa mama Kitambala sango oyo na ngomba bangunza en tant que yomorope maman ngunza tango ozoki yango ndenge nini ngeta matondo e comme ça qui était peut-être qui préparer na mokila molimo to ko lo ba ke batu ba mona ke mwana se mimbuta kosi akufi menzoka te akokisi mission na yo batata ba tolendo o basa batinda ke na mokili. Donc il y a des maman qui peut vite peut-être bakokisa ba mission te bakunda bango na âge ya 22 ans. Mais total isakaka o ezali bosolo boyebi to ebike na mokila molimo toze bat bazaya ko sepela pe na mokila molimo azobunda lisusu ebele pona mabele ya Afrika. Matondo ingeta. Alors bateau baza ko banza que ba grand belé par rapport pe mama solo balingara te ke ba kotsa bango na morgue procédure wana ozomona ngoni yango ndenge ni. Ingeta bakoko na biso kala bazalaka kokotsa bana ba mort kité ko sala bango peut-être autopsie ko sala bango peut-être ba biloko basala na mort ndeti bina biso bangunza eza pende interdit ngunza akoyi koleka na opération te ya
po bapasola na mbeli ngunza bakoki kokoti na mort te po te so totali elenge mwasi ya Kipanvita akufaki ntango akufaki azalaki na kombo nsimba mais ntango batie na mort te mokomisa to asekwi na komba Kipanvita ezotalisa biso stratégie ya bitumba c'est que lolenge tokoki kolobaki kosi bakoki kotia ye mokolo misatu to asekwa te eloko kaka tolingi kolobaki ngunza bakotisaka ye na kati ya morki te ngunza ebemene mpe ezalaka te ya kidikidi ndeti babibemba bato misusu matondo ingeta donc c'est à dire que bato bakosala cope te na ebembe na kombo na ye nazoyoka mpe ebele misusu ya kolela bambongo tout ça kasi eloko sikoyo totalisa sikoyo bana nzambe balobi kingunza eza bosolo boyebi verité bosolo boyebi verité eza na ebele esika akuti mpasi mpo te ya longola yango abakisi su mpasi esika mpe akuti esengo ayibi esengo wana ebele mpe bakomisa peut-être esika ya mawa bango bakomisa yango feti esika mpe ya mawa bango bakomisi kobetela yango matolo esika mawa bango bakomisa makambo ebele po tokoki koloba mpe nani mwana nsemi asali mpe bamiracle ebele po abalusa mpe banzika ebongwana bobiba masasi abalusa mpe banzete ko ebongama bauzi c'est que asala mpe babikamu ebele mpe molimo ne ezokontinue su na kosala ya mingi ya koleka me nazoyoka lisusu mawa na ngambu na biso okoyoka lisusu mwana nsemi akufi na poison okoto asali boye ngunza hake okufa na poison katu ya lokuta po te nzamba pesi biso mayele ya likasa nzete po mutu abika ingeta totalisa bana nzambe matondo totalisa bana nzambe toza na baprotection ya poison mutu mosusu mpe akozala na baprotection ya poison te metango ekoti ete ana likasa biki po so totali na ndeko na biso tikeva baotaki kopoisonne abika ye na bokoko eloko totalisa bana nzambe nalobi ke ngunza akoki kolika na opération te po te toperaka oyo ezali opération ya molimo ngunza mpe bakosala autopsie te ngunza mpe bakokoti na place ya malili te eloko totalisaka bato eza bosolo boyebi verité elongo na fumuki mbango nini oza na appendicite matondo baopere te soki ekobima ndeni te ingeta molimo epesi biso mayele ya likasa nzete tosalaka baopération ya molimo mutu mpenza kozala na ka moko urgent ya opération mais mpenza tolekisi opération ya molimo topesi ye mpe mibeko oke seki na opération basalaka 3 mois yo mpe esala 3 mois komema kilo te kosala boye te moto mpe abiki na bokoko ingeta mpe molimo ezo mais ndenge tomona ya bapasteur mosusu parlo olingo expliquer biso nini ke tomoni ke moto basimbi ye boye na libumu babimisi mbisi babimisi mpese babimisi c'est-à-dire que bino mpe bosalaka bongo te tolingi totalisa bana nzambe te ntango nyonso tonatalisa bana nzambe so oke quelque part omoni babimiso bamagorodo babimiso biloko na nzoto eza magie babi bituma molimo babundaka na molimo ntango eloko wana ekotaki na molimo fo bima mpe kaka na molimo oyo totalisa bana nzambe mais opération eza makambo ya kibonzoto mais so tolobi ke oyo bambasu baka mosusu ya bampese baka mosusu oyo bato babwakelaka bato mais soki oke quelque part bandi otraite yango babimisi yo peut-être bamasasi babimisi yo nioka babimisi yo mesi moko bakangi babimisi yo ligorodo babimisi yo 1000 pattes ekomi magie ingeta ntango tolobaka opération eza da na nzoto eza tosali opération ya na nzoto ingeta matondo talisa bana nzambe oyo eza bosolo po te opération eza na nzoto ya na molimo te molimo esalisa mutu berere te me nzoto esalisa berere oyo totalisa oyo ezali bosolo boyebi verité molimo esalisa mutu berere te me pardon molimo esalisa berere te me nzoto esalisa berere oyo totalisaka bana nzambe eza bosolo boyebi verité matondo par exemple likambo ya ne mwana nsemi baproche na ye mingi parce que lokwa tozolandela likambo oyo de près na plateau na ngai mingi bazali kotalisa ke ebele bakoka kondima te ke longi azali kobela mpona bango balobi ke na degré bayebaki puissance na ye puis effectivement covid-19 na nzoto alimusa yango bapoison alimusa yango ndenge par exemple osi koloba mais moto mpe abelaka mpe physiquement maman kitambala alors en tant que ngunza ndenge ni moto akoki komisa la totalisi oyo eza bosolo boyebi vérité tolobi nzoto na molimo eza comme des choses différents tomona mpe yoka na nintantalisaka mpona kobeta film afumuki mbangu to toloba bato misusu bacomprena te mpo batala yango te mais tojusko mpena filme oyo batielaka biso ya acteur film ya jésus christ mpo wana ezalaka jésus christ eza acteur afilme oyo batia me lelo bato bakomi otie na baeglise bakomi otie partout totalisa bana nzambe mais sikoyo place moko tomonaka moto moko na lisipa beteste asali 38 ans na maladi mais ntango akutanaki mpe na jésus christ wana ya acteur akweyaki na mai mpe asali azwi lobiko bayebisi prendre toli lève toi ima
total sika bato eza bosolo boyebi vérité siko so pe na place wana lalaka soki 32 ans place wana na piscine wana ingeta bakoka pe ko traiter mais yesu ko délivrance na ye euti na mai biso moto sale la rapé mai to sale li mungwa peza bokoko na biso totalisa tolobi molimo okoyi ko traiter yango te makamba molimo esuka kana molimo mais musuno okoyi ko traiter yango kotisa muto na salle d'op pour salle opération mais biso totolo ba ke bangunza oyo ke a reconnaître déjà za ngunza po ezana bato mususu pena na komaka ngunza te mais basala yo opération photo talisa ingeta matondo tokoyi ko senga milenvo milenvo ni ko talisa biso lokwa maona nzambe pote bakoko na biso pe ba misusu batambola kina ko banga nzambe ba misusu batambola pe na ko banga nzambe te yango elele pe mabote belé ba omona ba pasi pe kolela o total saka bana molimo na nzoto eza des choses différentes pasi wana eza na kata nzoto eza na kata molimo te po molimo eyo kango c'est-à-dire za lisumu ba paso na moto ingeta matondo totalisa na talisa bino na lobake cimetière église eza sika o eza sacré mais lelo pe to koma omona moi ça na zema ke na cimetière et comme il a commis quoi boti na ba césarienne to aboti bana moko baza ba système yo to benga baba na mai hein oko benga pe famille ndoki mais yo moko nde muto za ndoki avi na yo po ndoki avi ya muto ezala kaye moko po so ozwi kitala omona ngate omona mama no to omona koko no to omona ka yo moko eza siko nde mona spirituel po ndoki avi ya muto ezala kaye moko po biso no surtout na scène moi to zaka na ba ange gardienne mais ange gardien na mutaki makeza cause ya mabe ya masumu. Est-ce total sabato eza bosolo boyebi vérité. Pote lelo tozo mona peut-être même biloko ya kolia na kalolia ngo kigu. Mais lelo li eloko yo kango goûter. C'est que ma belle ekebele malamu eza mukie. Ma be ekomi ko poussa. O ezali bolamu musika. Po libosa eza kipi bakoko babaluki na simanda ko ya babuki amoni nyama. Mais lelo be chasser akokota pe na kata zamba banda kotaki. Abimi pe na nyama te. Etalisa biso ke masumu ezokimisa mabe musika. Tolito ta isaka bana nzambo eza bosolo boyebi vérité mais na koyi kotela mutu loboko boete ebimisa ba masase ebimisa ba obité pe fumu kimbangu même yemo ko vuluzi kimbangu vuluza bandombe bakotisa na basi anyata isika anyati lokolo asala babikamu ape belé ingeta mais ayaki pe kozwa maladie totalisaka o eza bosolo boyebi vérité. Alors maman Kitambala avec honnêteté nyonso par rapport à l'élo ya bangunza belé est-ce que vous êtes d'accord nangai que ya bangunza misusu ya mbange belé kaka nde to koloba tam susu ya mbange belé et puis ya bangunza misusu pe ya ba action so n'habite so d'accord nanga to za d'accord nangai te bangunza misusu ya mbange belé de même to so mona ba pasteur mais to yena par rapport au selon Batou bangunza ouais c'est-à-dire que moto azolo ba mingi ozomona mais sur la pratique boye zéro. Ingeta ezebele. Ezebele. Ingeta. Alors, psycho yo soto bi o situé un peu papa ne mon ancien mais retient na kan nini. Te. Ah mon ancien mi to ko tete na kan o ya ba aventurier o ba ko mo bimisa misusu sapatu moko boye tengama ba yepa mukendi ba bito sana ngwe mission o eza kodia ekenda ko yiba bambongo. Bako yepe ba vandi susu babule to kende so pa mukendi ngana lo bangana zali kokwa ya bo babenga nani ya papa na biso amidinda na mayo nani na poma ya matadi kuna na poma marshal mengu oh ngande na bimi boye nazako kwa mengu atilinga na pesa message eloka na nyata isabana nzambe mengu kuta ndima alinga kutu tememe bwele na yetikala bongo ndima koko na epo adina na mai na ye na totali sabatu eza bosolo te ingeta mbuta te totali sabatu o ezali bosolo boyebi vérité eza na ebele bazobima na ba TV omona ke tobaki vulisi kimbango baki bato ebele boya na kombo na lolenge pe amabe poto tokomo mona pe même ba pasteur liboso cher liboso banda okima bokoko mais omona pe na pasteur bien liboso cher abingade na zabwe na traité hernie na traité PC a traité na lolingi total saka bato eza bosolo pote liboso bande ko si c'est loko surtout au nom de Jésus ba pasteur liboso bande ko si c'est loko au nom de Jésus alors bon nom de Jésus si de longwe mais le comme so au nom de Jésus te comme ka teleme liboso cher abinga pe na traité PC nga na traité mbasu siko o traité la na lolingi nini au moins pe mutako so moi will abanjo pakola mutu eza de pratique tota isa bato eza bosolo même ikutu Yesu ye moko po to tiaka na Yesu po bato botana ba filma Yesu aloko ti mabele mutu mwa zaki aveugle pakola misu mutamoni tota lisa bato mais maman Kitambala peut-être azui mai to azui mungu asambeli bobenga okindoki
Tout ça va te bosolo boye vérité. Bolobi ke fumukimba akufa c'est quoi te. Mais ngana tali sabilo na tiepe na msusu mama qui prend vite na place à Jésus. Pour Jésus, ba yebi sabino c'est quoi mukolomisa misato. Totali pe mpanja qui prend vite c'est quoi na 3e jour. Biso totele melera Jésus Christ était. Pour te na mokili basali biso na 4 races. Mais na 4 races to kumisaka tatanza me mokili na nyonso nzamba za moko. Matindeli mutu na mutu eza ba prophète na ye. To mona Bouddha. Tout le monde a Mahomet, tout le monde Jésus-Christ, tout le monde Fumugimbangu. Si yo batuana ba bomba histoire, ba bomba Jésus-Christ, ba bimisi artère à film, bon comment dorer même artère wana na l'église musus. Et si kabino mo bozo komi fina. Na tele Jésus-Christ mais na lobi ba bimisa suko ya vrai. Pour wana artère. So totali maman maman Maria, az actrice pour tout le monde fume, mais so to zongi sous côté ya qui prend vite tout le monde na kacha sanza. Totali sabatu o eza bo solo boye bi vérité bo bimisi la batu Jésus Christ a vrai bo komi ko doré artère ya filmé matondo ingeta mbuta na zolanda yo donc obi que par rapport il y a dimension ana azana Nathalie si yo depuis bana ko sambela eza ka question na tuni to ebi pe ba maladi na lobi mususu ebima na kombo ya Jésus Christ kei mais depuis banda ko sambela ka Jésus Christ si on comme na ajo au lot même na ndoto so moni ngo lobe na même à plein d'émissions pour na peso réponse banda pendo banda o sambela Jésus Christ o lala pena mokolomo o moni pena Jésus Christ prophète moko yakina te bango balobaka Dieu mandi Dieu m'a envoyé yo kala totalisa même caractère wana na filme abia mona Yesu ndundu te totalisa bato eza bosolo boye bi vérité mona sika bakota bato yakati na buli yeke yango balobaka moyindo fongola mesa moi mwene kokanga misu ba changer mwana na yo kokanga misu eloko yo yakina ngo babongoli totalisa ka bato eza bosolo boye bi vérité même yemo ko tu Yesu o bato balobaka mwana tata amati na ngomba na pesa bino ka explication na bilo moko amati pena na ngomba akeba lo sambu mais amoni ba koko ne beli ba bimele ba opese message na film ya Yesu bomona ka nzambe mais ba pasteur alelo abike nzamba bimeli nga lobelinga pasteur moko te to prophétesse to musala o bishop o ba pesa aza makoki omona nzambe te to zaka na makoki ya koyoka ye nzambe ndenge na moni omukenzi na moni liko na se na moni nzambe te totali si naza na nguye ko mona bakoko na ngande tinga na mona mvuluzi kimbangu abimelio ingeta pa kotina na kopimela totali sabatu pe na mona ka mvuluzi o alata liputa yo mona ngande oyo ya veste te totali sabatu eza bosolo boye bi vérité toza na biso na page nanu ya kosi mwana semi po otuna kelo kuyengeta me toyiba ouais on total ça va bato bosolo en fait toro na façon na ndingo lobi to mona ye yando bangate eza la politicien ozala nani toro ba na temps eza mission batata ba pontulendo batinda ki asala na temps na za na molimo na nzoto sikoyo azongisi molimo na molimo ye kuna osa isusu musale ya mingi ya koleka potende singa pe maki tambala wa na sala bikamwa na zuba mungu ekomi masasi bo biba uzi total sabato eza bosolo bo vérité okoko sambela ka mai wana mutesika za abiki total sabato eza bosolo bo vérité so to lobi eloko na tesa ko mukendi SDG lalo mona Jésus olobi te po Jésus na ngomba amone ba koko ne ba bimele beli ba Yesu ko yebisa bino kana kati ya Bible wana alliance moko ezate na bato bazana kokufa na bato bazana bomo na bomo yo yebi bongoti ndesi ngamba makitambala na sambela bakufi Est-ce que vous avez mis tout le monde? Se poser une question. Grand prêtre Abimela qui ozaki wapina. Ndaku ozaki na nzela tondeni. Ingeta matondo témoignage nangeleka. So to lobito kote sous témoignage nanga mobimba. C'est que to rumela. Mais na zuka muki. Écoute nga l'église ya mamo langi na mo Carmen na province du Zaïre. Nangola. Na ndo sambe na CFMC. Ndesi nga penda zaki ndumba molimo. Na sambe na tous les sortes églises même na Marcari. Mais mon colomor écoute même na Marcari pour na biso bien même na kota Marcari ba ba pesa la lumière ba lo ba osudu mari suko ba prière wana na sala totali sabatu eza bo solo ba vérité ingeta te matondo na lobi so na lobi na sambe na tous les sorts matondo te ndumba mulimo ndumba molimo nde bango ba tendenga ba chrétien ba lobaka ndumba molimo comme kolomoko na lamuki na keko se soulager na province du Zaïre
namoni mvuluzi kimbangu ya bandombi ndenga telemi alata liputa atelemi dans l'espace menga siko na pesa ke bena réponse na lobi wana écoute son église mama molangi po église mama molangi po oyiba monzimbi kuna fo pika pe matondo na bi papa oyo na okaka lisolo na za ndoki pe o za la kancho na kata shamba nango yo lukanini totali sabatu yo muto tuninga mais alongwe sika telema ki dans l'espace à côté na mire moyo to mona likolo na moni yango boye po na tie maboko boye dusoli mais on a n'importe koloba na lobby apesi un message te première komona ya kei alba rien matondo na ota sabatu ka oza bo solo boye vérité na ekola na butu wana siko ya kolala penza ya boete na lali na butu na moni bible nanga na lisu na fulu etamboli na olanda ngo ezopumbwe ndenge ligoro da pumbwa ezokende pe limwe na sutuki na moni bible liko mutu ambetu to beta caché ya sifemti na zwa ngo na kangi yango boye na lali tongo etani église yango to kota dimanche na 15h église mama molange et comme pe dimanche na 15h to bonga mi to ke église makambo esalamanga na ndoto esalamanga boye mais na koti na kati église tant to zongi na pokwa ndenge zaka okamba isu prière pona mutu na mutala la wa kotika na tikali me pona bino so to bosa na prière ensemble na prière ingeta ngati ko na koti na kati na juste bible na kamba prière na boaka bible na moni ki panvita ndenga telemi boye et si kanga na olinga na kima ya koma avanga so na lina kima na porte so ya telema kao so na lina kima na kebo ya komi avanga na gangi ki panvita 3 fois porte fongwami na atali sabatu o ezabo solo boye bi vérité pour église wana ezaki en face na non na yebi ki komba ki panvita te wana yebi mais tant na yebi pe ki panvita te na yebi mama Langi mama Maria mama Yesu sambela pona biso basumuki wa na ekei na fongoli porte et meminga tina église ya molimo na kakab na pardon na TKB ezaki na buranko bato bazana soyo po batela somo ki mobimba boye ba référence numéro 1 nango ezaki kudianganga moi si na ezaki diniki et meminga na église wana na koti na zwi maboko na nga nde na telemaki tutura boye na tie boye na molimo na kaboli antenne molimo na bato bazwaki mpevete batelemi bando zwa molimo pokuza na kati na kilongo mutu na mutu azwaka molimo na loyenge na ye mutu mutu akozwa molimo banda ndo abeta masasi mutu mutu banda azwa molimo abet seka mutu na ndenge na ye molimo si na telemi nga bitale oegisa bata maboma oyo na bimisu na kena ndako na bosani susu bango pona ndo finga bango siko tangu molimo elungwe yo tangu nazwi na ukimpeze boko na kabola teni kudi nganga telemi alobi oh mama nguya yo ko visiter biso ki panvita etika la bongo na TKB na soyo na buranku tout l'église va ndobe ngaka ki panvita et l'autre otalisa ko wana nanu zela malem na kosi kingunza te na yebi yango te c'est-à-dire on se retrouver wana tango molimo e lungwe donc e sili ouais siko o moni pa batu ya maboma na yo sala non eloko na ndawe bata maboma bato balata ka barobi ba ko église ma kolongulu po baza propre po kuta penda ba misusu neti kakabe penda o mona penda mutu musu alati 3 prêches ya mvoela na mona nga peut-être auto lo bakati ngunza ya basalité loko na kasi na te melango po nga mama ki tambala soko yesi kanga vanda ka meme koti na ndako na chambre na nga obule lokwa États-Unis mususu nde bakisami mboka oyo ko bima suli ko États-Unis mais bande bazoka mabino comment boza propre mais ba ebele misusu baza kasi totali sabatu ka oyo za bosolo boye bi vérité mais ce ko kuna na TKB na kuta ba mvuela ba 3 pièces na kuta penza ke kingunza propre et l'autre total sabana nzambe ta na bimi na nga na zongi na nga na continuer ka kofinga bango obimi ofini bango ouais na yokuta na siko yo na mbasu ya gorge tant to yo na yokuta siko na mbasu ya gorge bayebi singa na kendaka kuna te me batali ba mutu banda ko lela mbasu yo pona lela kaka ba obimisanga siko na frontière ya yashi pona ke l'hôpital ya Boma et pardon ya Mwanda hôpital non général ya Mwanda to kuta nsusu na bateau na finge kuna mais wana groupe mususu mais bisi grande sœur na bisa bimisa na frontière ba biso bibisi mwana oyo so kene kaka na hôpital tonga liboso akufa mais le kola boye abatu boye akuta baza pétrologique po ya na biso aza na numéro 1 na hôpital ya
ya mwanda bokanga ba téléphone bo louer mutuka bakotika bino na église ya molimo ya makelekese aseka ya molimo wapeka ya bangunza lisanga wapeka ya bangunza ouais siko to taxi tina aseka ya molimo to komi yana nga zaki na mwana na mukongo bakomo oyebisa biso nde to koti po avant to kota ba protocole to ba biso ko ba sécurité mais bisi siko ba loba bino bo wuti bo kati so seya mais bo committee a bo landa ka batoyo bo kota batala binoti eza loka banda landa biso mais tango to koti na kati na lupango kilongo bango ba ko kate basuki libanda loka ba bazeba ta molimo bakomo loba biso to kei ba pesi biso kiti to vandi ba bisielo lokola ba mama prophétesse ongalo ba mama mbikudi ba ye ba bisinga na chama boko boye na chema boko boye bisielo ya liboso aye alobi nyo santi nguya moko alongwe ya mibala longwe bala moko muta mimakinga abanjolo bangana sana kindoki ndenge nini ba bisielo ba ye wana ba olo banguya seki nguya ngwana ngaza ngakata nga seki ngamona miyebi na zandoki wana muta mimakinga mais tant ye azolo bana mutema chef d'antenne ya église wana yesiko ye mutaya ko pesa siko prophétie abikoli pe makamu grand sœur nga ndalo bana kati mais ayebisinga ndazo kanisa kiyoza ingeta matondo alobi ye babwakela ke mbas au 15 jours pardon 10 jours mais lelo akokisi 15 jours akokufa te mais lokola tofina azana zemi tofina ezo kite na libumu ezo bimae partout il faut bo mimae na hôpital ya kitona isika ba soda ba kinda formation donc tofina na we comment ko yati na libumu tina libumu kita matondo mais tina ngale la passe na zaki normal tango balobi bongo basalinga ba service ba losambo mbala mako malade zaki na kati et puis mili banda toko tsango na komi skolo kwa nzoko na vimbi na komi lo kwa nzoko conscience ya kibomoto ekimi nde sikolo kwa nazaki na zemi bango batilinga na hôpital ya baki ya kitona na tawana mutande ko kamba mwanda général Mustafa ye mutasalanga opération na bureau na ye azaki docteur ingeta tangu na leki na ka opération na koti siko koma 15 jours nde na kendo kutana na fulusi lisusu na kutesu maki panvita nde na tali sakabino ke yesu ngana mona kuna yango te bakosa bino terra filme matondo témoignage eza mwa mulai meto yibi mo ke po batu ba comprendre na kati wana zaki koma ingeta ya ingeta to lo bakiza yi lokola contexte kuna moment ya école uzoko ko yeko o monisco batwana o bande ko mona na ndenge ya bazo salara mo ba démonstration ingeta Paul na kota ki koma ba minganga balobi na boye ba yebisi famille mwana o azana kata libuma kufi pesoki abiki tokosala ye ko ba ni crétage to bimisa mwana même akotika la pe ko bota lisuté pour moi na wazana na libuma kufi mais loko azana état o azoko miyeba te il faut nanu yeso ka miyebi ne tokosala ba opération mais tangu ngana la muka na koma mobai na ngai azaki na hernie na simbi asubi makila mwana ba minganga ingeta tangu na lamuki na simbi asubi mais mwana o balobaka robota te na botaye na simane na bota lisusu c'est que calculi ezata monkeli na nyonso eza compliqué matondo mbuta. Et depuis wana nde osikana na mambo kingu ingeta ba pesinga musala ya ko traiter ya ko prophétiser ya ko limbola bandoto pote nga banda za na 9 ans mama na nga ye wana vandi so na simbi mai mutaza na problème abiki so na zwi même oui balambela so na simbi na sambeli mutabiki wana ekutenga na kimu Yesu mais ezaki pe na ba serviteur mususu ya satana babanda ko utiliser étoile nanga pour tous les sortes d'églises na banda ko tabanda lingaka na ko approche na bango ata na koti lelo fo ba yo zwanga ka sikana zaki na sima ba yo laksanga liboso mais ezaki na batu pe belé o banda samba pe na bosolo ezaki pe na batu misusu o banda ko utiliser elembo nanga et Yesus ko pela makasi na kingonza matoni c'est-à-dire que biso ba indo to mona ba temsusu ba sana ba don makasi na ba mangomba esika ba zomi lokolo ba milibete par là to comprendre que ça ba don caché aux na kati na ba déjà molimo que batona soki bazongi na mambo bokoko na kingunza ba kopela lisusu makasi na zotalisa mutu moko na moma oyo eza pe na bandeko ebele depuis asambela to pasteur moko atilaka eloboko abetela pe pasteur moko vision na ye alotaka te soka loti alamuki na tongo bandoto échappé aka pa ete na mona kinini na yoka kinini inge to tota saka bana nzambe sa bosolo boyebi vérité ndoto prophétie eza message munene na vie ya mutu ebele ba vie na bango ebeba à cause ya bandoto betelaki nani
Et belé pe ba vie na bango ebeba à cause ya ba prophétie. Et donc quand Nathalie Saba dans Nzambe, bon mati mettre na ba biso to mataka komé. Ovani na kati, omoni pasteur moko te silisi. Abanjo prophétiser ba tu na kati ya église. Et pardon na kati ya bis wana ta 5 personnes. Wana eza molimo na Nzambe te. Wana eza molimo ya ko escroquer. Totali Saba na Nzambe. On a talisa mutu yo ndeni yo ko prophétiser, eza vie ya mutu na public. Donc on a fait quoi? Totali Sabatu. Nzoka te obenga mutu mupanzi. Neti na biso bata molimo. So boye couple na ko prophétiser. Bino mibali. Mais so boza couple te boye na famille. To prophétiser ka bato ba moli ba okufela. Makambo yese ndakati na famille, ba ye na famille pona ko talisa. Liwa oyo problème ezo uta wapi. Boko le kabino so tout le monde. Mais mutu na mutu aleka na ndenge na ye. Mutu aleka moko po molimo Nzambe ko sakate. E koko taliso makambo e salama na oyo salama na oyo linge salama. Et longo liyo na molimo ko tiso na nzoto ebi se ozata sida. Mais sikoyo e ko koloba te na misu ya batutu. Ndeti tolobi kaka na mbuta na biso oyo Deniles. On l'équipe peut-être pendant la TV. On peut sa prophétie à président. Que président na moni azali na pardon préparer les poisons, monsieur ezoye na kiti, monsieur ezoye na micro, monsieur ezoye na veste. Wana molimo na Nzambe zo tatonner za molimo na Nzambe te. Po molimo na Nzambe so talisi mutu ivre tika la i. Des fois le bas. Wana eza ba mafia na ba komo sala. Po molimo na Nzambe so muta telemi pasteur na bina telemi na cher, ata telemi kabwe. Molimo na Nzambe talisi nga na kati église nanga. Eza na 10 personnes. Ba telema ba $100. Abi molimo nini? Nzambe. Et là qui c'est combien? 10. Bah moi Monica 5 personnes bah batemi papa batie oya lobaki. Avant l'histoire lobi 5 wana boyo 50. Batelemi 3. Et tu cali combien? Abi sous de wana na bino batu buza kati église. Boya tela Nzambe o boyeli. Voilà ça molimo na Nzambe te. Aussi déjà. Ça passer na bino on t'antonner liboso cher. Il prend encore comme ça banzoto na bino ba marchandise ba komisa bino ba banki yango molimo tali singa ba lobi bana nyoso tu ya bilaka. Bana nyoso tu ya molimo to simba komo to kombo la mokili. Mokili za kacha buri yeke. Ingeta matondo. Poto ngoto tu na tesa bino to ba likole na signe ya rouge. Mabele pe mokili mobimeza kacha tourbillon. O to tesa batu eza bo solo bo ebi vérité. Babi mwana nyoso tu elembo mwana nyoso tu yelaka. Simba kombo. To kombo la mokili. Ingeta matondo. Si je mususu na ngaki to solo là parce que marambo eza ils ont ça la passi. Je me traiter rabatu. Et comme appelle ça eza cop to lo bango vraiment vrai pour na bato belé. Ndenge to wote ki loba awa récemment le Camboro ya ki ya bokoko tout le monde a commis chef coutumier. Alors on a moni mutu boraso aki na 7e ri aso mi bile roman we boulo bi na commis chef coutumier et comme nango mutu pas la moki a moni que non na ko mutu bokoko tellement mi koloza ko futa même ba pasteur pe ba romo Hollanda ni jeu mais tu na point moko e komi ko koma ndeko tamsusu alanda ki mutu ou bien na basango yoka ki ake tomber pas tamsusu maître spirituel to pe soi disant un pasteur to pe ngunza mais à réussir ko pe sa mutu solution ti na ba demande aux azaki nango en fin de compte a commis ko menacer mama ki tambala pour na baka ya bongo comment est-ce que sur kutana nango et belé ça peut belé ya mingi ya collègue que le lieu comme ko salema une fois que yo contacter moto wana sur azio déjà comme cop nae alingi li susute ki ndesika mususu oko solution ingeta eloka na ina tali saba na Nzambe tolobi molimo na Nzambe e pasola ka mutu nzela ekrela ka mutu eloko esike eloko ezate molimo na Nzambe esike kuti pasi elongola ka pasi esika pe kuti esengo bakisa ke sengo lelo pasi ya mutu ekomeli marchandise pasi ya mutu ekomi esika ya obimisa mbongo nzoka te molimo na Nzambe elongola ka pasi esika pe kuti esengo etike sengo ane bakisi mususu mais eza na ebele na sena moi bosela la bango batata bapungutu de ba kinanjela mvuluzi kimbango poso to meki mo muketo keme mina ba ndaka banganga partout ba masolo mususu okokuta pe bible eza kuna
et okuta pe watanga komba Jésus mais oyoki kuna te batanga komba fumu kimbango c'est que eloko to bande ko lobana opeso réponse ya makambo na yo eloko na zongi si moi muke na molimo tozalaki na place oto lobi alliance moko ezate o bate ya bino na bato baza na bon moi na bato baza na kokufa bobelela bango te poso bobeleli bango eza malédiction tindenge baloba mais so to tonka moi muke bande ko po message wana ezongi na molimo esengi loba makaka po siko soki bozongi moi muke oyoki bango bobelela le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob nzamba Moïse pitié baza bato o basala ki bikamwa mais na Israël mais baza na bon moité badaya bobela bango ndenge nini botia ba commentaire réponse na opesa sima matondo tunanga na likambo yolo voilà naza na ba dossier ebele bande ko bazo benga babi mukendi na bengi na contacter mutu na landa ki tam sur émission mutu lobeli maramba bokoko mutu lobeli ba plante naturelle mais ekomi to komi na profondeur et surtout d'abord koka moi likambo bokoko ba gros montant à part ça ekomi mutu tam sur na kati ya maramba wana Alléluia na kati ba donai na comme na kamba ya pratique nango à part ça et comme même il y a menace que yo kotaki déjà temple au kotaki déjà ndako oyo okoki ko kende susu pa moto mususu te il faut ka ngai o bandaki na ah mama kitamba la fongola na biso na bokoko za la matondo te tu za la bongo te on est ça le kuta elo kana ina taisa bana nzambe omoni ba meni belé bazalaka na nzela bando yiba batu ba bijoux ba escroquer batu lokola l'état et comprendre ki bango ba lata ba veste na ba cravate ba mémoire siko na ki pasteur siko ba tiki ki pasteur siko ba memi siko yo ki escroquerie wana na ki bolo ba na pasteur kuna siko ba comparé ba konti siko na bokoko kasi ba memi yango desinga mama kitambala nazali pasteur te nga mama kitambala na mambi kudi oza prophétesse mambi kudi kasi yango anati ilo total saka mambi kudi te zono mambi kudi nataka mambi kudi omoni batu bali koloba ozali congolais oza américain te mais okoti na kati église osala prière na anglais te makambo olobeze ebele nzambe mpo oyoka te osala mpe na français nzambe mpo oyokelo te prière na yo ezotambola kaka sambela na monoko mboka na yo na monoko oyo oyebi ezaka na pouvoir mais bato wana nyonso tu eloko toli totalisa molimo etalisi tokombola mokili mpona bato wana bato batelemi na nzela bokoko to na nzela mvuluzi kimbangu na lokuta baoza bafimbwa kekele po te mokili eza na kati ya tourbillon nzela ya molimo bamemaka ngo na bosolo na boyebi mpe na vérité mponga mama kitambala na yambaka mokili mopimba na kati na lupango na nga na kati na kilongo na nga na kwa mamuta uti États-Unis mutu muso afutika transport asala 3 jours pour avoir service totalisa batu mais sikoyo soki na bande ko memela ngolo kola bongo batu wana na koyi ko sala boete elo totalisa batu mais okoyi penda ko yamba kamoko lobi unika openda na yambi oyo seke na obikawa seke na ozwa pena mbongwa molimo mbala moko epesi okuta te loko te bandika ko traiter mutu wana komo isa mutu wana na suka na ngo kanisa c'est que dans mon lit moi qui bon nzambe eza satana te totali sabat donc c'est dire to comprendre ici quand mon lit mo pene fandi ingeta ndeti ngai na koki te ndeti prophétie mbongo lokuta pe ok prophétie mbongo koti na bureau pasteur pour pasteur banamba ma pasteur bana ko prophétiser yo abandi otuno yeli nini eza lokwa mungango ko ça ba examen a koti na bureau a tuna kananu soko komi na ba 17h to 16h okandeni na kamalili na ka bon passer na ka mutu passe yeba ta bazio ba ça examen ba ko ka malaria typhoïde po akoti yo eza ndenge ingeta eza ndenge moko so kutani na prophète ou prophétesse ko c'est rien linga ye moko pote nzamba yeba ka eza na kacha motema mutu oye bima ka ndoki azui mais yo ka so dejo lobby sili akoti yo mala moko abanjo bikola yo kama kambo yo lobaki te yo tikele terrain vide yo loba ko za prophète oza prophétesse mona kasi mona mais nga siko ezala bato ebele même Philippines même Australie États-Unis partout to mona ni te na prophétiser na téléphone na banjo lila on a otalisa bato eza bosolo boyebi vérité pote nzambe apesi nga don ya ko prophétiser ya ko limbola bandoto ya ko bikisa na likasa na nzete ya ko guérir pe na mai na mungwa
nga tala mutu loboko te me mutu na Philippines azu loboko nguya eza pe na bane bela bi mama le na mona kio mais akepa zu musala mama le na mona kio nzambe pa kokisi ba posa na ye o to ta isa bateta bo solo so continue na bureau moko ya prophète ya prophétesse ya bishop yo ke prophétie e asengo mbongo po ba comme na ba prophétie minute pour aboye belé en bunga alors biso kende ngeza bo 10 minutes ya 200 euros bi na 10 minutes na obeto tata ouais inge tabeto ka bimi siko bazaka pe na ba jeudi miracle au moins na ba sœur mo na ba sœur frère na ba jeudi miracle na bango bazanga prophétie te miracle te au moins na ba tu na bureau ya pasteur bon landela penda bien et comme siko na kati église au moins na ka frère wana na sœur wana bango mutu bakweyaka on a pasteur pas yo télé micro yo ingeta amutu kaka na lobi bon na église na ba église na binoto lobi église tout est to bi ka église au moins na bozaka na ba jeudi miracle ba mikola miracle mais au moins na bureau pasteur ba jeudi nyonso comme mutu ana ko prophétie ndeni chaque jour nzamba lobela batu musuta banda lobela ka mukenzi mais so pe memi bino e bo côté église au moins na ka sera na ko ya liboso wana pasteur aya tie micro loba nakoloba te liboso bazoba bongo nakoloba te okoloba ovandi na nzoto otango molai loba suka eza noko soki noko te tata mwasi leko sa nini na tota mukenzi na tota tango molai vina daki ke abala te to abota te to sala te loba bima nakobima te na okobima nakomba Yesu nakobima te okobima nabimi Moni mwana balobino mo ka bino babi nzamba za le tout puissant. Diable aza puissant. Aza capable ya kozikisa so ba matosi noyo. Diable wana. Na bono ba kaka. Na pesi ka exemple kozika te ko na samela batinde le bele ya koleka. Et non otalisa. OK sous on zoua. Te na okalizuka te na pesi ka exemple te. Ingeta mukenzi. Diable aza puissant ako tumba pe baba frère na minute na microbino batu boza kati église boyo kete to talisa batu eza bo solo boye bi vérité biloko wana esala ma mingi na ba église batu bo distraire batu alors lui-même ce que le tolo ba pe vérité pe na mambo boko kongo pe copie bon za ba fingwa kekele nzoto mutu basakana nango te nzoto mutu pe basa isango be erreur. Si vous tombez pas Moutamabé, est-ce que vous pouvez Mabé Azaki n'est sérieux te passer le Makambo? A retirer le ma malédiction? Total les sabato ça vous soleil ça n'a pas tout ça tirer le Mabé. Pour nini? Yo comme marchandise na. OK. Atike le Kamabé moko boy. Et ça va passer mon sous biso délivrance na yo mona moi si photo bimano 10 jours. So pe oza na open so ki ndenge nini obimi na passer 10 jours. Lobi ko pe zate ayebisi yo bon to ça sikoyo. Délivrance en ligne, appel vidéo. Allez, appel vidéo na yo. Ko tiango liboso ta kiti tiango na se. O to ta sabato abo solo boye bi vérité, tia téléphone yao. Allez bana to ça na appel vidéo. Pona bimisa milimo bien. Wana prophète. Wana prophète. Ba ta lisaba na Nzambe. Ba memela bango ba malédiction. Des fois bimana 10 fois. Bimano 10 fois. So siko ya 10 fois, ti ya 10 fois na. Si mutazo bimana yo, mais yo seme kaka, oni onzoto, oni opena mbongo. Na suka na ngoli susu. Ka ye wana yebiso li susu, po nzamba sala mingi ya koleka. To sala délivrance en ligne. Zwa appel vidéo panja makolobo etiana se. To bimisango pende ya tikotak. Dans ce scrutin. Di fois bimisango na nukutu, tangu ya lieke 10 fois te. Po siko tanga lobi suna suka tiabo ekitisa to sala ngo seke na yepa komi modi yepe pasteur pour aleka ki sabimisa to ta sabato eza bo solo boye bi vérité mukenzi ba miyibi wana bangwana ba yewana mais na nzela vulusi kimbangu ba ozoba fibwa kekele po te to komi na tango afongola mesa mwene merci ngeta matondo ngeta émission na biso ya mokolo lelo grand merci na bino sur l'onda qui biso pour accompagner à biso tous les jours pour s'abonner massivement. Beau partager, beau aimer, et ça manière moro ya soutenir biso ça que bateau non nous baza informé te topé ba non ba chaîne na biso au parleur te ba ko koye ba na musala ki to ko tali ko sala alors en père qui na sima ya caméra accompagné qui gérera qui équipe technique Mbimbaza qui accompagné na Esther et
te lokolo nini lokolo pasi ezalaki na nga lelo oyo na 2 mois pamba na telemi naza mingi opesa te nzambe kaka bakisila ye ya ebele nazongi na mboka na ngai aza mama ya koremese nzambe pesa ye oyo ezangi ye yobakisa tala bato azosunga na mingi ya koloba te témoignage na nka yango wana donde nayelaki nandima eteke na kozonga te nzambe asali ya minene numéro 1 ye moko nzambe sima mpo nazali nango ya koloba mbote bandeko losako yenge ngai papa Tambu lokima naza awa na Paris nazo kopesa message mpona bana nyonso ya Congo bana nyonso oyo balandaka nzela ya mateya ya bokoko na biso bolosiki mbam mpona Congo bayebi ye te bolosiki mbam base komparaka na ye te ato bana bandeko ifo oyeba création moto ayebi création ndenge ezali akoki kose compare te na baene na baseigneur na oyo ya biso donc ntango toza kotatula kombo na ye mpo ye nde bazomema biso na makambo mpo akomisa biso eza bongo mpe otika eza bongo changement ozala nango te mais kati na misala wana baoyo mpe baza kosalela na bosolo bazali toza koloba mpona kokumisa kaka motu moko te mais tozotanga mpe awa kombo ya mama Kitambala na misala oyo azali kosala na tobenga baevre nango eza komonana yango eza kokumisa mpe kombo na ye elongo na mbudo simba mama Kipabita mpo baza danger donc nazalaki na bokono makasi ya kosakana te nzoto mobima ezalaki moye te kovimba mais na nzela na ye lelo nazali ya bomoi mpo te kufa ezalaki mbudo simba azongisika na bomoi na nzela ya mama Kitambala donc c'est pour nous que tous les biso na nyonso na mboka na biso toluka lisusu makambo ya kokende gauche droite te tosala biso nyonso makasi mpona kozonga bomoko soki tozongi bomoko ndenge mvudo simbanga alobaki makambo nyonso esili ingeta losako bayenge na bino banso matoni na Esther et mama Kitambala kozonga epa na yo nayebi que lelo monté vraiment natikeli vraiment temps ya s'exprimer ya koloba ezali tellement ébélé mais pour que tozala égoïste te pour que bato mpe bakoka mpe comprendre nini oyo lelo bato bakoki ko retenir surtout par rapport à bandeko mpe ebele bayaki kotuna lelo mpe bamoni yo mais en gros surtout na période tokomi okende mpe awa bino bosalaka lokwa bato baéglise de réveil te o sous fin de l'année bokeba mingi bandoki baliaka bato mingi eloko totaisaka bana nzambe bosolo boyebi vérité lelo bapaster bakoma bapesa bato baprophétie obangisa ezaka elo motuka touti oloba so apesi yo baprophétie obangisa mpo oyeba ndeni enseme yango lelo bana ebele baza na nzela bapare ebele na bahomme de VR eza à cause ya prophétie ebomi mokili prophétie ebomi mboka pe bana ebele bafamille ebele epanzani à cause ya baprophétie nzoka te nzambe alobi molimo na nzambe solo epanzaka te molimo na nzambe solo esangisaka pe nzambe wana apasolaka mutu nzela pe akreelaka mutu eloko esika eloko eza te oyo totalisa bana nzambe ka oyo eza bosolo boyebi vérité nalingi natalisa bana nzambe bino moko boyebi bato oyo baza na baproblème si ba problème ya ba mari de nuit ba problème ya ba force na pesa on a fier pour tozolonga katango nyonso po mundela akokote on pesa on a fier po mundela akoko traiter prostate te cancer te sida te diabète te pesa ka calma otikali na kiswana o melango pour du bon ti odai sikoyo mais bazo pesa pona ba papa bazo pesa solution pona ba papa ni ba papa oga so ba moto rouge te ni kama moto rouge eza mabete mais mutu moko te akoye biso ke eza na produit moko boye moto rouge na yo ezalaki peut-être moke ekomi ta munene eza lokuta oto utaisa toko traiter force wana eza lokuta bon siko so ekomi ta munene olata kaleson ndeni olata patron ndeni totalisa bato eza bosolo nga nalobaka bosolo boyebi vérité tobi totraite kaka bato baza na baproblème
Il y a force, hémorroïde, cancer, diabète, sida, prostate, n'a qu'un peu vu. Pour témoigner, j'ai allé au bateau, bazo témoigner. Peut-être linga bateau, bazo témoigner, net au monde à la bande comme sous to juger mutute. Tangu Nzambe a kangoli mutu. Na maladie songolo, na problème songolo. Pourquoi bogoyi ko ça les témoignages même au bombelongi. On les a témoigné sur le kuta. Ndenge nini na balabala na ye non. Nete. Balobi mutu tanga kango yoka non. Inge Nzambe da kangoli yo ata famille ba yebi. Et yoka no ngata lisaba Nzambe. Yoka ngaba papa biso kufa. Nene betole lo mogo. Papa biso kufa. Aziki ba héritage ba bien. Mais nzoka te abota na ye biso toza maman bana mibale mabota na basi mibale. Mais siko ba bien na ye ba ni mapango ne na mona moke mususu na zambo peut-être na nevo na za ko buka na mais au monde bena buka le pan batie photo na yo. Tota isabato ezaka bosolo baby. Papa zaki déjà préparé. Ingeta mais siko yo ba papa leki papa kufi ba zo ko ba baluke lipiso. Olandi ba pesa biso su ba biloko wana te. Na otalisaka to pesa batu pe courage na vie. Po Nzambe asala ka selo kondima mbutu. Ngana no ba penda so na ken hôpital ba bisinga ke peut-être osana eloko boye lekelanga te. Po Nzambe o ya révélé za condamné. Ya malamu za partage ya mabe za condamné. Emso atikelo ekarana au témoigner. Emso atikelo c'est ka ça na ba miracle. Po so Nzambe so ba damé yo talia yo. A tout na ta maman na hote ko la pe bola mukite. Sko yo ba noko bazo banga yo. Te kasi ba soda o ba sambela na o ba tambola na fungi mbango. Lokwa ba nesi ba nulitete ba ndiongo bazana biso. Maman qui prend vite ba stratégie ya bitumba. Ba zinga zangola ba zena ba mbeli moko so tracé. Atoza mbalo lekate po moto ezo pela wana. Tota isaka batu eza bosolo boye vérité. Mais lelo ma beauté belé panzani à cause ya ba prophétie. Est-ce qu'on l'a dit? Bane belé ba comme nanzela, bato belé ba panzani. Oto talisa batu. Eza bosolo. Eza na makamba kolo belé. Mais numéro na biso ngana eza fiché. So ba bengi mutu na mutu akozwa réponse to kimia ya problème na ye. Na lobi ke teke nga mama kitambala nazo bigisa na molimo. Pe ba pesinga don na nzete na likasa. Yango na lobaka ki sezate. Pona ko dame mutu ki sezaka likasa nzete muta biki. Kindo kipe eza lokwa libumpasi. Muta leli libumpasi bo tuteliye pe na bambuma pai bo melisi azwiki lopiko. Pata utaisa ka batu boso boyebi. Est-ce que misu na bango kangamara? Ingeta omoni ndoki mutazaki déjà ndoki. Est-ce que omoni kadia pemba akoyi kotika mabe mais bazongisa yango eza lokwa code. Ezaka bango sentiment moko boye pona butu ata mwana ba vie o mukenda banda matana ba moyi. Oyo matana moyi yeso amatango na butu. Ya komisiko ko mankango na musunya zo matate na butu. Na moyo matate siko so avanda bandi tout te pese posa amonika mukenda lobi lelo na ke États-Unis. Ya tikali na butu fa beta code wana yepa yo visiter États-Unis. Eza lokola mwana mwasi osi ya ramboyo. Ayebisi mutu na États-Unis a prophétiser ye. Molimo na Nzambe yebisi ngai. Ozana opération moko basalo wana ozwa cancer mendo ki auta kisasa aux États-Unis zwa ba collection na okangisa bomba amona te mais tindelanga $1000 na somba lineti moko poto na olata ngo réunion sondoki ana oya fona mona liboma bato ba memi théâtre ba memi théâtre ba komisango lineti sa molimo komi $1000 ba memi théâtre o ba salaka siko ba memi yango na makambo Nzambe menzoka te ndoki a okota même neti ko bomba ki kaleso na otoboli karo zipi boya koti a zipi mais yo yebisi il faut so ba linette pour o kapitaka ndoki wana mais yo moko pe na mosuni boye kangisa ba kaleso na yo bomba ngo esika bien pour so ka yibi yango yo ozwa cancer okufa wana za ba professeur bangisa pour so za bon Nzambe te obanga mais mutu ana yebisinga na yebisi mutu ana boye yebisa ye moko akangisa na lubosalité na wana o azokosa mokili po sino te azozwa fimwa Nzambe pe a confesser aleka pena na TV banda confesser mabe o bango bazosala soki te ingeta matondo motune ezali matondo merci mingi tukomi na suka mukende zala pe bongo papa Porsche accompagné Gibiso la grande famille ezala bongo obombi kaleso na ndoki akota tazwa
po wana ekomi makambo spirituel eza makambo molimo po ndoki akozwa kaka kombo nga na simbi boye piu akei atomboli voile atombola te yo kanisa nga tala ya kolobeza ebele nabokola Lucifer na ndako na nga beba simo aloba mais mokolo oyo tozosala badelivrance alali likolo mobali na nga fa kotika mbongo na banke nake na mbangu ake ofuye boye mbongo amona te siko mama na ye loko azalaki ana na 25 ans tozali na bamaison na baboutique mama bango abima bisi zokisa bongo atiyo yo roi David aloba na beba 6 mois roi David zongisa bongo atiyo tout le monde na ba théâtre ils rappé et là na yebisela boso boye vérité témoignage nango ezali na sala ngona ifi pangi la bibisa bongo atiyo yo biyo sa mutema mabe roi David yo ndingo zana tiyo amona baboutique ile zana basima babiloko eza kati ndoka te dato memango nyonso okomi suna mbongo bibisa mbongo tiyo tiyo sikono ka banda osangisaki bonzambe na mokili ayele vweje te abutu sikono ndoka na bantu obeta yo obimisa mbongo na esalama na ndako na nga totalisa ba oza bosala boyebi vérité ozala azomona etika aza bien na molimo déjà ba préparer déjà biloko atekaka ba conteneur ana etikala nango kutu ba papier ba tintin o bana batala na tongo ya bula zana ba conteneur ingeta matondo kozana molimo ta kitoko mingi c'est dire que bato na vie yango tolo balika mwa discrétion yo zolinga ba bon tanga siko ma molimo mais ba beta kanga eloko wana po mona ke bitumbeza nzamba tika mutu na ba preuve moko totalisa batu bitumbeza la kaka biso tozala tosela mutu osela ni mekunda ya Holanda ndoki ni nango lingo ko libérer mutu ne mobe bakanga ke ko mutala ka songolo pakala yo okritisiye yibango bake bakutiete bitumbezonge na biso yango bo sambela rapé pona biso po bato basambela kana bosolo na boyebi la vérité ba bebisa ka misala nyonso ezali ya bakadi ya pemba ya kindoki mais mutu azosana bakisi abeta dio na nganga wana ndoki alibota na yo ingeta baladi boye oye penzana bandi ko traiter yo mais ba peso rendez-vous lobi ba bengani yo fois nini ndoki alibota na bakutani na ngango azo traiter yo abi ko traiter te maladi wana eza biso mutu tokotisie tike kabongo bakawa na eza ebele mutu muso atote mutu mwasa bwaki mutu anyati mutu muso aboka mutu pesa nga nde na tretaka batu na bwaki banyati ata na tote mutu pesa na bisi mwana wake oboka mai wana batu vo baonyata baozwa ngote pona osela ona kibonzambe po tokangaka vene wana tokange sika moko mabe epanza na te me bango babwaka kapo mbongo lisusu ya matondo ingeta tala ndenge kope tokendaka donc na traité mutu mbasu nazo na bwaki yango lisusu kuna mutu so anyati ayo luka yango batu mutu ezaka yo traité mbasu wana nyati na nzela mbasu wana babwaki elinga eza différent matondo mais loko ezaka mutu ya kanga mutu na vene wana simo bandi ko traité po vene wana yango ebomaka ingeta matondo merci mingi bande pour apprendre ebele lelo nza boto apprendre ebele qui témoignage qui maramboyo vraiment ils ont ça là que tout ko ramper ko bato yi kampiko tout ko ko yeba neni ya hotelema mokini me bisika bozomi bolanda biso ebele to ko na suka to ko au prochain numéro maman Kitambala merci pour nous répondre en ingeta matondo to ko au prochain numéro baba matondo yo bonga